Bonjour, bonsoir, Nathan et Kokomela Bino, balandi ya chaîne Nabiso 1G4 Cadence TV. Toye na lombangu kolobela événement monene kosalema na mois d'avril au mobimba. Événement monene oyo Nzambe atie na mboka ya ville ya Washington kuna na États-Unis. Oyo mosali na Nzambe atelemi mpona kolobela peuple de Dieu na mois d'avril mobimba. Mosali na Nzambe le révérend pasteur Zima Tamuzi aye mpona kolobela peuple de Dieu na mois d'avril mobimba oyo tokolobela thème tokolobela ezali les chrétiens perfectionnés appel à la différence. Le révérend pasteur Zima Tamuzi azali kokamba église la restauration abengi biso toya bebele na événement monene ekosalema na mois d'avril mobimba de 12h à 14h. Tozala wana peuple de Dieu Nzambe alingi alobela ngai alingi alobela yo boya na événement monene oyo ekosalema na mois d'avril mobimba na ville ya Washington kuna na États-Unis de 12h à 14h. Mosali na Nzambe atelemi mpona kolobela peuple de Dieu na mois d'avril mobimba de 12h à 14h. Kuna na ville ya Washington kuna na États-Unis. Le révérend pasteur Zima Tamuzi na partir ya 12h tina 14h. Tobengi bino boya koyoka o ezali ainsi dit l'Éternel. Tobengi bino basali ya Nzambe bandimi nyonso bozali partout dans le monde entier. Tombeli bino boyei malamu kati na l'église la restauration ya le révérend pasteur Zima Tamuzi. Tombeli bino boyei malamu. Bonjour, bonsoir, Balandia chaîne Nabiso 1G4 Cadence TV. Il y a les boss, les grands visionnaires, Pati Libondas, Achamopepe. C'est bien Mazé, la panthère noire. Nazana Bino na rubrique Nabiso toujours. Auto sale la na chaîne Nabiso ya 1G4 Cadence TV. J'ai compris la vie Bolingweza Wap. Lelo na ye elongo na bino balandi na biso ya chaîne na biso kosala na bino analyse na thème oyo tozo développer na bino oyo ezali kolobela l'irresponsabilité face à la charge familiale. L'irresponsabilité des hommes face à la charge familiale. Yango na yambi elongo na bino mosali na Nzambe oyo ya ko se présenter devant bino balandi ya chaîne na biso. Bonjour pasteur. Présentez-vous devant abonné na biso ya 1G4. Que Dieu vous bénisse. Eza pasteur Manassé, pasteur ya église mission évangélique et tabernacle. Na pesi bino balandi na biso nyonso mote Zamba pambola bino et que vous continuez à avoir la confiance dans la chaîne, vous n'allez jamais dessus, vous allez tellement édifié Zamba pambola bino. Merci pasteur. Pasteur Manassé na sepeli na invitation na biso yambaki. Toye le loto lobela l'irresponsabilité des hommes face à la charge familiale. Ba irresponsabilité na mibali o bazotika surtout basina bana. Surtout basina bana. Mibali oyebi ko kabwani na mwasi wana. Est-ce que soko kabwani na mwasi wana yo faut que la mwasi ana charge et pas na papa olobini. En tout cas, Waneli, merci beaucoup pour la question. Dossier tellement sensible et ça auto vivre presque chaque jour par rapport à Bamibalo na bien en bas déserteur sauter na déserteur et na kati armée déserteur a sanctionné ma casse ma lokola toza basali Nzambe premièrement nyonso tokosala tokoloka soubassement na kati ya Biblia soki tozui ba Biblia na biso na kati ya mukanda. Il y a 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi, il est plus pur qu'un infidèle. Plus pur qu'un païen. C'est que Mouto a régné à responsabilité, Mouto a qui m'a responsabilité. Zamba zubenge aza pipir ça ozama be koleka na mopagano bongo na motema te. C'est que so ozama mopagano yeba ko zama be koleka parce que les chrétiens bi aza pipir qu'un païen. Ce que païen ozandeni. Oza pipir koleka na diable yemoko. Pour dire que na domaine où il y a responsabilité, l'homme n'enzamba créer muto apesa force, apesa responsabilité.
Bible, quelque part en Éphésiens, je comparais Mobali à Christ. Le Christ est le chef de l'église. Le mari est le chef de la femme. C'est que le mari est le chef de la maison. Quand on est chef, il faut y avoir une responsabilité. Ma responsabilité, ça relève d'une défaillance makasi. Et vous en avez répercussion à la longue, il y a ma baie. C'est que je dois m'élever nzambe nana musalate. Mais nana libote sengeli na lesa. L'homme ba mubalo ya solo par sa détermination. Ana eloko wana te mezo forcé pourvu que libota baza na kimia. Par sa présence. Oh qui m'a bon c'est pourquoi. Ozangi na mwana batu oboti bana wana baza makila na yo. Lo ngana bisa batu lobito koma bampaka. To lemba babeki na biso eza bana. Et le côté on a capacité à l'obité banande ba osala biso yango. Ce que yo rejeté bango. Né la plupart moi ba papa mususu ba komana banzela, ba maman mususu pourquoi parce que ba sundola ka ba charge les ya bango. Irresponsabilité plus tard yoko atteindre bango. Aza suna muto osunga ete aboya bato ba ko osunga e. Parce que bana baza relève na biso lobi. Ce que yo osundoli bango. C'est vous en a relève te. Nga la conserve beaucoup plus homme. Il faut tous avoir responsable. Un homme responsable, ça veut dire quoi? Nazana ngote mais ma présence est motivaka. Nazana mouké, je donne, je me sacrifie pour la famille. Parce que Christ s'est sacrifié pour l'église. L'homme aussi doit se sacrifier pour sa famille. C'est que va sentir que papa zali. Attends, on ngote va sentir que papa za. Bana bolingi ni shawama bon, na kenanu. Na ebike na oya na ngote na ye, na ilba ngota ba nini ba chips, bolena no. Bana osani, ba olia. Ah, papa n'a besoin bundaka. Bien qu'il y ait besoin de shawarma, mais il y a besoin de quelque chose. Bon, on va papa pour la nuit. Mais c'est pas mon chips. Au calme, baron kaka. Nga vraiment mutuna nangeza basé penza makasi na mibali o batika basi. Donc bokabwani na yo déjà na mwasi wana. Okabwani na yo na mwasi wana mais mwasi akenda to atikala na bana. Mais yo po kesi ko kenda wana okenda na yo pe. Mais il faut ozala ke na tika ki koto mo na tika bana nanga. Mais yo na mutu na yo otik donc ezate. Question nanga vraiment e bazaki po na ndengo wana. En fait, mobile au kawani na mwasi otikele ba charge. Premièrement, charge wana eza mwasi eza mobile. Muto me mara charge eza mobile. So yo tan ozo tika yango. Pona me ma charge. Un, to ben oza irresponsable. De deux, quand on est irresponsable, c'est qu'il faut que tu aies des conséquences sur ma baie. Pour la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ceux qui banyama, beaucoup la rabana ti bana ba combien niveau que ba combien la responsabilité ba lâcher bango. À combien plus forte raison biso battu. On zamba kela na lilingi na e. C'est que mobali il faut avanda à même charge. Ata okaboni na mwasi. Yo otala ete otala bana na yo. Ouais, mais ça, quand on a mutu musu amemelo fardona, yango makamoto mwana lelo mutu mususu asundola bana papa musu ya récupérer bana juna ba kombo na ya sanine apesi bango. Mukolo bana ba obala, papa na komo olia dotio yengi moi nga papa na bino bana baza suna affection te. Manque ya kozanga irresponsabilité et pas ba parents et longo l'affection na katia bana. Au moins que bana bakoli bakipasu papa la monte ah papa nyoko la biso, asundola biso, azaka na mbongo akenda ko salela. Beaucoup de gens pensent que soit asundoli oyo ake obala mwasi so aboti bana mususu abandi ko salela bana wana mais bana obazolela nzamba lola yo kaka bana wana bazala papa mais bazo se considérer le kola ba orphelin or nzamba za père ya ba orphelin parce que yo côté ok ko dépenser mbongo kuna pe aussi mbate ba oyo bazaka de laisser za le kola jefté ba sundola e bandi ba sundola mais nzamba récupérer apesa ba valeur c'est que en tant que papa na ko conseiller ba homme nyonso bino ba o sala ba erreur na vie parce que zaka ba erreur botika bana batu na mona na musala place to bana sala maman wa yana bana na porte mo bana nga sundola mais na musala papa na papa sérieux moi c'est mo bana ko mo yoka soni to même eti na chef du personnel to kata ration alimentaire to pesa na mwasi nao parce que mobala za irresponsable c'est que ba comment resoler ba décision et pas ba chef du personnel parce que ko tika libota na ebongote le sens à irresponsabilité mobile et détruisera même à venir à bana parce que responsable aux anani yo papa tiango na mutu bande ko na ngai batu nyonso ba sunola ba charge bo salaire fort bozonga bo récupérer ba charge wana parce que à la longue et ko peser la rabino
Na yebi to sala ba réconciliation ba famille belé mais affection ezate. Affection eyaka du jour au jour tant to mona na to seka to vendre sikamoko na passe na bisongo tozo partager affection zoya. Mais yo zumbongo mwana bato sundoli nanu. Ozuna bano ya yo. Osundoli bango. Maintenant qui va prendre cette charge? Attends-toi que obuka o muto akolona a obuka. Zamba pamola bino. Vraiment to zappé pour na deux côtés zate to lobelika ba papa ba sundola ezape ba maman musupe ba sundola bana ba maman mususu penza boti na ye penza bana na ye mobali asponi ke mobali ya mbongo ezala ngoli sute tika na kende nanga ba maman ndengo wana ozotika bana no na moboko mobali oyebite nani oya ko ya po boko lelo bana donc pona ba maman ndengo na pasteur okoki olobanini pona bango pona ba maman wana nazozo nsebango kana kati ya Biblia pour biso fondement na chose ya Bible zo bete une sage femme bâtit sa maison et une femme insensée la renverse de ses propres mains. Ko bâtir maison ezandeni so soto zongi na mokilo yo bato mokili balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. C'est que maman o aza moboti yende muto a transmetaka éducation na kati ya bana yango mona kana ndako papa ke musala je me souviens moi na yo na zemi atomoki bando beta maman pourquoi parce que maman a censé appeler seulement en éducation c'est que ceux qui moi na échoué faute ça maman voyez un peu ça même si on a une carte proverbe Salomon Zoba un enfant qui est bien instruit a honneur ya papa na ye mais moi na je instruction balamute a soni ya maman na ye. Voyez un peu ça, c'est que l'éducation se transmet par la maman. Parce que maman faut avoir responsabilité wana. Mobali nanga zaka na mbongo na lingaka ye na bimsaki na miso bato. C'est mon mari, c'est mon homme, je l'aime tellement na loi malonzo na koloba. Le loi za nango te na boak ça non. Oko boak ça te. Avenir est tellement sombre. Le lot za nango lobi toko za nango pété. To perdre to jouer. Mais ce que tant ozo yo sundoli bana. Bana parce que bana baza charge na biso lobby. Bana ne lumière na biso lobby. Yo lobby okoma miso ekei. Nana aussi mais on a été pour attendre ça oza bana te bana bandeko vraiment ba s'occuper na ba maman na bango à 100% mais yo tant musu ba miette nde mo na bondoke koti bana wana ba kipanga te ba kipanga ba maman na bango okomi obundisa bana bandeko pourquoi parce que yo na moment où responsabilité bana na yo osunola ce temps osundoli conséquence c'est l'andarabiso bien aimé tout ce que l'homme aura semé ça moi espère semer to récolter au plus tard alors pour ne pas récolter la tempête le loto vanda to éduquer bana biso la kisabana to le matembele bo comprendre le but est vous allez bien le loto le loso ya mafuta mila le but et non plus qu'on rejeter pour que nous luka ba shawarma pour que nous luka ba hamburger ou luka mibalo moko ba omemayo parce que mibalo na zangi na ke luka mibalo yo mobalo bi bon na ozo charge bana yote OK ah bon une maman qui abandonne ses enfants moi no moko sana 9 mois na libumu abimi lelo osundolier. C'est que ça maman moko insensé de Bible les oloba c'est que zo buka déjà lobinao voyez un peu ça alors maman il faut zala na mutema muneno bite moi no na l'état et na merisa libele et ça circonstance ote na ko j'étais bananga te na vanda le problème aujourd'hui les gens ba détruire ba vie na bango pourquoi dans les plaisirs to linga sous ko vanda te na o eso ça la force ya libala. Voyez un peu ça. Oh, moi si, attends aussi, ma te vanda. Moi, si je suis ma bolongo, aza capable, il y a changer la situation à l'ibotanae. C'est une femme de distinction. Zambe, moi, mobile, nanga Zambe. Nga ça va tout Zamba, yo car beaucoup plus, moi si. Maman, côté la responsabilité, n'a été tellement bunda malgré les circonstances. Zamba, pas mon biso. Merci, pasteur. La réponse na yo. Nazana mutuna musuna otuna na yo kike mama buka mabolongo na yo. Na mobali na yo kotika bana te mais na bien sûr toza na bonzambe taka yo pasteur vraiment teza na badage mususu toyoka ngo pe na mokili fali ayemba fali ayemba ipupa papa abimi mama lobi azobima na lembi nanga nazonge pa mama papa pa lobi bon nga pe yo zozonge pa mama nga pe nazonge pa mama na biso siko sori ya bana siko ndenge nini awe communique ba mama bana pe bazonge pa mama na bango donc tala no ba contexte wana to komi de bana bazonge pa mama pa kokita lobi te na okokate na bana nga na zui bana mais papa mama zwa bana papa bimi azonge pa na bango mais papa wana misu na ye eza basé na libanda ke bana na ye bana bazolela bazo souffrir que papa na biso même na mokie
bana bazo souffrir bazo lela mais lobi maman oloba te ke pas eleki tika na zwa bana na pesaka na maboko ya papa mais bana bakende pa papa mwasi wana siko akomonyokola bana siko papa na esika wana eza malamu kotika bana bakende pa papa to eza mabe mwasi avandaka na bana na esika moko. En tout cas la question là na ko répondre en boye omoni na makambo nyonso base nango eza na bolingo place au bolingo eza il y a toujours une solution. Bon papa ngana mona ezo simba te na kei pa maman na biso nde utukoloba mo ba pe bia bana ba kende pa maman na bango. Comment je peux kozwa charge ya bana na ngai ngana za papa natika pas moi parce que l'éducation c'est entre deux corps. Papa na maman bazona bazo éduquer bana. Parce que ceux qui natiki charge wana pas maman. Na éducation eza kolata kolia na maladie ya bana na kelasi ya bana, est-ce que moi ça na makoki? Oui, même si moi ça na makoki, ça ne suffit pas. Parce que présence ya papa ya boti bana eza tellement capital. Na otako loba affection na kati ya libota, harmonie na kati ya libota eza papa maman bazala wana. Ba sanga na po ba pesa éducation. Et à place au maman au pesa éducation soki papa pe ya sanini. Ya ngomona kana ndako papa ke musala mama tikali ya bibino. Boze so papa na bino na oyebisa. Oh ya ko pesa so mais alobi dimension eza papa aya. Tant papa aya aye abakisi. Vous voyez ça? Parce que maman qui utika bana et pas papa. Kuna moi so na bandiko nyokola. En tout cas, eloko wana na ko pesa conseil. Ce qui va pêcher charge à Batu. Bible zo ba bo exercer hospitalité, na kati hospitalité ba tususu ba héberger ba ange. Hospitalité ça veut dire que na ju ba tu na bombi bango shenga. Yo muto osbali mobali, to bali mwasi ana charge sungai. Sungai de façon que azali responsable té parce que de même au salba na moninga ya yo pe ba osala bongo. So aza irresponsable na bana oye moko boti na mwasi mususu. E bongo ka ba oye aboti na. Vous voyez un peu ça? C'est que ça déjà nature naïe. Ce qu'on bondi te changer la nature, on a le même les mêmes effets produisent les mêmes conséquences. C'est quand on a ça na moi sur ça on paye pas naïo. Quand des moi sur ça na mobile na ko ça pe na bano bino ko bota naïe. C'est que tout me maraba charge wana na kata bonzambe. Ata osambela te même ba sens ya humanisme, bon moto. Ba ko la biso ba pese biso masese belé. Na yo ba masese mususu eza Hollande te. Faut ça. Nayo bato mukilo balobaka bana mbanda ko boko la bana mbandeza. C'est pas bien. Au boko mais non. Non. Ezala kate simba kate mwana mbanda zaka mwana nayo parce que tu yebi lelo nous avons des histoires. Nga muto atangi singa tina zo diplôme na université eza mbanda mama na biso. Vous voyez ça? La pamole place à Zana Canada, ma Béatrice Nzamba Pamola. N'a pas un bon témoignage pour elle. Quand on m'a dit na balek na nyoso. Vous voyez ça? Tu sens que Azamba na mama elle a porté une pierre d'édifice na kata éducation na balek na mususu. On était bien. Alors l'autre dans comme moment le lot batu bazonyo ko la bana baninga okobukango. Moki nature va changer rango te. Vous voyez ça? Oh tozolo na to bukango. C'est que tout là tu as la responsabilité. Tant ozo linga mutu, c'est que linga ina ba défaut nae, na ba qualité nae. Moi ça ina bana nae, lokolo lingi na bana na ba komi bana yo. Mobala ye na bana nae, na bana na ba komi bana na yo. Linga ke oya yo na ba oya ye ba koma elo moko parce que lobi na biso ezala maboko bana na éducation to pesa bango. Zamba pambola bilo. Vraiment pasteur, merci. Pour nous qui ça conseil nini okoki ko pesa na ba papa oyo ba sala ba abandon na ba ya bana. Donc à 100%. Donc il y a yebité na mwana ndenga kokisi une année, 2 ans, ti a kokisi 15 ans, a yebi kututé. Conseil nini opesa na ba papa ndengo wana? Conseil ko opesa papa ndengo wana premièrement, il faut avoir un papa responsable. Un papa responsable à l'andelaka engagement na nyonso. Comment toi tu peux prendre un enfant au yoboti? Moi on a 15 ans. Oui, je connais, mais j'ai aussi des amis. Quand on banda au kola basundola bana ti le ba ta forme mwana ngote côté mwana kenda e banité parce que lobi biloko ngonde mwana conséquence yake papa na bilinga linga na désordre ake na mwana na ba komi mwasi na mobali après catastrophe. Pour ne pas tomber dans de telles choses bande ko ngai tous ala ba responsable tous supporter ba charge na biso
oyo ko yela biso to yebite mais ceux qui les lomo qui les 5 vous divorcer au divorcer na banate au divorcer na mwasi au divorcer na mobali c'est que l'année la bana na yo ata ozana mbongo ne fût que présence papa et ata ozana ngote ozora pe ata 100 francs omela masangati zo 100 francs bige na tiki na pesa bana ngabalia ngana ya tanguba en tout cas ça va pas biso to la ta responsabilité biso malgré ba circonstances malgré ba temps difficile Zambe aza capable de changer ba temps tant to circonstances et ça la teke au-dessus de la charge na mon vidéo moko na s maman moko azoki mana mwana na mukongo masase beta voyez ça ami mwana ngana ko tika ete na mukongo masase beta oki mais ça nga posa kolela ça veut dire que c'est ça la responsabilité malgré circonstances malgré temps na ome malibota na ngana mukongo tozokende lobi nzambe ayebi tikanza malola pamola bino. Merci Pasteur Manassé na ba réponse non vraiment to sepeli nga conseil na nga na kopesa na balandi na biso ya 1G4 ba papa vraiment biso ba mama to ye ko senga na bino bozala ba responsable ostika mwasi to sundola mwasi ezate ko sundoli bana na yo bana baza makila na yo un plus na yo wana bien sûr ata mwasi na kenda sala vie na ye mais bana wana baza bana na yo. Donc il faut yeba que makila nanga quelque part eza quelque part même na mukie na wana atoko benga na mwasi wana te ata bana so ba pusani mwana azara na numéro de téléphone otindi ata quelque chose moi oyo classe na bino nini onyoso boko sala ko lata na bino yango pona ya part nanga papa na bino mais ate ke yo ozawana ovanda no botisa no mwasi moko ozo vivre na mwasi mususu ozo botisa mais kuna bana no kuna ta musu na tongo ba meli atatite bazui atambonga kolia te mama na zo telenga na kokende ko sengaka to ko luka ko tekaka na balabala ta musu bana musu bazo mama musu azo bokola mwana bébé mais azo teka na balabala mais papa ya bana wana zali pe azo vivre za erebe sika zali tala na wana ata nzambe na likolo justice nzambe zali na ba papa ndengwana na pesi bino mbote mingi na remercier bino na ndenge bolandi biso balandi ya chaîne na biso mbote na nga mingi na ba membre nyonso ya 1G4 Cadence TV na pesi bino mbote mingi ya le boss Pati Libondas ba mbote na bino na pesi Oredezo Oredezo na pesi mbote mingi visiko zali Luison Mbala mokonza Madrid mbote na yo Suzi Landu Mayindu kuna na Sosa mama bana talaka yo ma famille banungisa de Paris comme de Kinshasa. Pasteur Manassé mbote na balandio bazolanda biso na 1G4 balandio Pasteur Manassé bambote na maloba epa na yo bambote nga na pesi na ba téléspectateurs non ba Hollanda biso partout au monde Zambe apambola bino pona temps bo pesi biso la pesi mbote pe na madame nanga Mashimane Kafuti na bana nga Sublime Congolo Verdi Congolo Jema Congolo et Bediv Mudingi wana bana ngai Zamba apambola bango apambola pe Tabernacle Mobimba Zambe amona bango. Merci Pasteur Totelemi. Bo s'abonner balandi na biso ya chaîne na biso 1G4 Cadence TV ba émission nyonso ezoleka na chaîne na biso bokozala jamais déçu toza na Tabernacle ya Yemei Pasteur ndenge bozomona topesi bino mbote. Merci, à la prochaine, bye.